L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et Oji mamacita, tu tentes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu tentes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescimé ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na biso awa toza na commune ya Lemba terminus toye kotala ndako moko awa ya kitoko mais avant nyonso toke na libanda. Donc libanda yango yo awa toza na makat na avenue yango bozomona bino nyonso avenue eza munene eza na ba construction ya bien. Donc to lakisa avenue bo ezala pona ko lakisa quand même idée ya quartier ndenge ezali. Est-ce que quartier a développé, est-ce que quartier a sous-développé? Bisogno so tozomona donc tozomona que quartier est développé. Donc awa toza toujours na système ya avenue tozola que ça avenue yango yo tokotana pe na kati ya lupango bongo tobeta masolo. Donc awa tokotisko na kati ya lupango lisusu lupango na biso awa eza na dimension ya 14 mètres x 20 mais lelo toye kotala morcellement donc ndako ya munene yango yo o tozali ko morceler par deux. Donc ceux qui ont eu morcellement awa bazokata 7 mètres x 20. Donc orozwa ndako o ezali boso na biso awa ya 3 chambres. O ezali boso na biso awa bozomona eza 3 chambres donc moyen tokota na kati ezate tout ça makobanda na cointi koya place totelemi awa tokotanga 7 mètres x 20. Donc orozwa na des annexes moko eza na sima. Donc par rapport à morcellement ndenge ko tomber le pont tomber à 14 mètres x 20 mais bazo morceler. Donc 7 mètres x 20 orozwana ndako o tozomona oyo ya munene ya 3 chambres et puis ozui na ba annexe dans la ciment. Donc awa toza déjà na ciment ndako biso tozo constater que tocha image en noir et blanc parce que selon demande toujours ya ba client neti na ba partie à ciment boye to lakisaka vraiment te mais tozo lakisa pona kopesa idée générale ya lupango ndenge ezali. Donc réalité tokoki ko bomba te réalité nde yango wana yango to lakisaka bino toujours. Donc banex tokoma na banex yango yo eza mibale mais morcellement soki salami okozwa 7 mètres x 20. 7 mètres x 20 wana bache yango na prix ya $70,000 à discuter. Donc prix ESA $70,000 à discuter. Dimension ESA 7 mètres x 20. Commune ESA commune ya Lemba. Secteur ou soit quartier ESA secteur ya Lemba terminus. Donc pour la onios barota la vidéo pe barota la intéressé benga biso to solo là. Merci beaucoup.